Johnny soka zo sambela azo funda kaka azo senga kana na nzambe lembisa motema mwasi na nga nzamba ne 2020 ça va to kotango ndenge zalaka ta va to lela 2020 to bana ko prier mobali na nga sengi nzambe année 2020 otozo kota eza année ya changement eza année ya stabilité nzambe na tiki mwasi na nga na maboko na yo nzambe na yebi ke yo sala kana ngonga na yo nzambe sala na mona mune donc John a tchaki nzambe à l'épreuve que nzambe na ye asa la grâce a longolanga na buzoba soki lelo na vandi awa nga ndeko na bino nga mwana bino parce que John o abengi copain na nga o kaka bobenga ka John wana aventurier mais souhait ya mobali na nga ezalaki ete nzambe a longola mwasi na ye na barando a longola donc entourage mutu nyonso aza mabe o azo porter nga rien azala musika na nga ezalaki prière ya John le 31 décembre Yasuka oya salela kinga nzambe ayoki lo sambo na o chéri na nga ozaliawa nzambe ayoki lo sambo na yo tika ete nzambe apambola yo na bavi na biso ezala na ki ya amitié ezala ta na relation ya mwasi na mobali toza na posa ya bato o bazo porter biso un plus na vie pas bato o bazo soutenir biso kaka na buzoba yango na zana minute na vandi na kiti na nga ndeko nyonso oyo akomantaka na Facebook na nga asoutenaka nga Manuela po ngai nazonga na rando oyo nyonso abengaki nga Manuela to sepel to tiki rando ndeko na nga ndeko mwasi ndeko mobali soki ozali awa yo mto benga nga osutena nga ka pona sala ba bêtise na sala ka rando banda lelo nga na otokabwani bloquer nga na bandi via sika omoni buzobe bandaki na janvier kaka na kati ya mois ya janvier Boti ko benga nga kaka na mois ya janvier oyo to bandaki buzoba kaka na ne ya janvier oyo na mois de janvier nga Manuela kitoko na débarrasser na bo soto nyonso oyo ezalaki na 2019 2018 2017 2016 tokoti ya ne ya sika ndeko mwasi ndeko mobali oyo linga ngaka na nzela rando oza ndeko na ngate oza frère na ngate oza sœur na ngate kende ko bloquer nga na lobaki de na nzambe batu nyonso oya mabe kati na nga yango bozo monake tika ete na occasion ya koloba makambo elekaka ezoleka na kati ya barando to salaka na mona monike monene ya nzambe azali Dieu est grand nzambe aza munene nzamba moni saka na bandenge bele nzamba komi na niveau makambo ezokendele biso na ba internet ezaka ka nzambe azomonisa monene na ye nzamba azomonisa monene na ye po kindoki moko eza na monde ya rando po o comprendre ngo foza la démon ba o ba comprendre ngo te ebele ba kolia poison ebele ba kokufa eneza kati na batu o eza susu ko soana ya batu normal te meza ko soana moko e komi ya deuxième monde et comme il y a deuxième monde diable alinga mutalinga ka kufa ye moko te eza na batu ebele ba réputation ese beba aza ne loko ko perdre te ba entourage mususu kozala na bango aza ta benga mi femme mariée ata benga mi soki alata alliance mais là mususu envia ka vie de couple na nga Manuela kitoko alors nzambe na pamboli nzambe parce que alongoli tous les loko nyonso ya mabe pembeni na nga mutu nyonso atinda kona mabe aza ndeko te aza muninga malamu te aza muninga mabe evangeli mabe bandeko bozo occasion ya kolandanga muninga malamu c'est Jésus omoni des fois tomi pesa importance na ba camarade tomi pesa importance na ba amitié na ba ekiri metang tozwaka likambo baninga ba master bazalaka te tozonga ka toujours na maboka mibali na biso na maboka bandeko na biso parce que mawana mwasi oyo apesi importance na ekiri ndeko ozolandanga yo mutu ba groupe yo mutu ba entourage qui est ban entourage nga moko na vandi na binzambe nazo dégager kitoko nazo dégager ngo kati na bonzambe kati na kime ya solo nazalaki na monde ya envoûtement o ezake baninga bazo envoûter yo bayibi na beauté na yo bayibi na étoile na yo kitoko no ezomona na lisusu te nzambe na pamboli nzambe ndenga lekisa papa John na canal nanga na nzela na ngai mobali oyo tango batu bozo kamwa oh Manuela tika ko publier papa tika ko kumisa papa bolingo efutaka bolingo oloni bolingo kozwa bolingo mobali oyo malamu na yenga muna yebi yango tangu na kumisaka ye tangu na lovaka ye na tina
parce que na mona ka bolingo bandeko bozawa aza mobali malamu te mobalo aboyi mwasi ne na rando mais ake na nga na brutalité te pour a perdre amour akimisa nga musika na ye mais ake afundi nga pa nzambe suwe ya mobali na nga za na kati direct ka olanda nga amona nga mwasi na ye na lobatana na pesa ta ba message oye ko yiko ede baninga na bandaku mutu ayebaka nyonso na vie azate asa mobali malamu te a mérité bolingo te. Nzamba za nzambe nzamba lekisaka ngai na nzela ya rando nzamba memanga na internet na nzela ya mafinga me malamu kutu obandaki mabe osuki malamu na pamboli nzambe parce que na bandaki na mafinga me lelo Manuela bimi na mafinga Manuela vandi devant bino azoloba makambo pesa ba conseil to yokaka mibali na biso des fois biso basi to mona lokwa to yebi minga alors to yebaka mingi te nzambe apesa mibali miswa aigle mibali ba mona ka mabe na musika nyonso o ekomelinga lelo na vie soki na yoka ka mobali nanga mais nyonso o salamate banda de début ba relation nyonso teza ya kosala tozanga koyoka mibali na biso na ba vie yango monezo memela biso ba problème nyonso tozana ba merde ba président kutu bazalaka na ba conseiller et bongo yo muto ozana mobali olingi kopesa mobali lito ete a diriger yo lelo nga mona omi loba na zui Manuela kitoko zui parce que kozanga koyoka mobali no na vie mobali nanga pesa nga conseil na début moi sinanga poto zala bien éviter ba groupe ba vie ya ba groupe éviter ba vie ya bato ebele nga mo mobali no na wuti na milia bato na wuti na milia ba staff ekiri e pesa mutu jamais abonga na vie ekiri mutu jamais abonga na vie ya ba camarade ezala ka problème sur problème toyo kaka mibali toyo kaka ba papa lelo ebele na bandaku na biso mabala na bandaku na biso ki copinage mabala ezo vanda te parce que ba mama toyeba trop na vie kozanga koyoka importance libanda alors to pesa importance na bandaku na biso avo linga mutu libanda banana ko laksa bolingo na kati ya ndaku na yo avo linga mutu aza pembeno bandako linga Jésus Christ yo sozo linga Yesu me bande kono zo linga bangote mobalo za na kati ndaku no alala ka obo bimakana ye soka pekisho likambo yo karate me muninga oya memela ka o merde to fungola mato ipona baninga to pesa baninga ba confiance lelo to kovanda bozoka lisolo Manuela ebimaki songolo parce que Manuela pesa ki confiance na mutu amokili po mutu aza mutu lelo mona ke likambo Manuela soki na lia ki lipa na beteli camarade bimi libanda e bongo ba maladi musule musu na bela na ndako ka John mutayebi mutu musu ayebite na nzambe na bana nga ka mutu bayebi to pesa confiance to arrêter ko pesa confiance na ba camarades yo kanisa camarade musu azana libala lingio mabala musu evanda katike vanda po batu ba mona so to kaboni batu ba ko seka biso yo zo pesa camarade confiance po aza femme mariée nzoka ne camarade wana via ka vie de couple na yo nzoka ne camarade wana vie na yo na mobile ne sepelisa ka ete to pesa ba papa to valider ba papa mabale belé ba divorce belé zo sala ma divorce inutile parce que basi to leki teti kozanga koyoka nganyo se komelinga na zui parce que kozanga koyoka mobali nanga confiance to repesa nzambe tozo sola par rapport ya vie de couple nzambe omoni eloko liboso avant to loba nzambe ndi azalaka fondation ya nyonso to pesa confiance et pas ya nzambe mobala ko iko trahir yo mais tant tozo koma na koto nga na zo lobela na sens ya vie de couple to vandi na mibali na bandako mobalo vandi na ndako zo yoka et to zem poli averier mais ba camarades opesi bango confiance opesi bango ko bolingo koleka mobali oyo ayebi pasi na una bana koleka mobali o ala mukaratongo po akende ko lukela ombongo olia olata okangata mwa suki boy obimata kitoko na miswa batu leo moko ovanda na ba ekiri ezanga tina ovandi na telefone mobali no abengi chérie na rappelo pona nini osola na mafuati osola na ba camarades lelo ba camarades ngo ba futi biso nini lelo ba camarade ba futi biso nini ba camarade mususu ba kena ba vie na biso mais mobala tikali toujours
na eka koloba nzambe to yebaka epo nga na ndimela Yesu mutu na ndako na yebi andimela nani nga na ndimela Yesu lokwa mokonzi pe mobix na nga na yebi Jésus Christ moko na yebi Jésus Christ de Nazareth mais nazo parler sur ba couple biso basi ya poto parce que divorce ezozala mingi entre biso basi ba jeune fille na parler ata biso ba jeune mabale ezovanda te parce que tolingi via ba camarade via ki amitié lelo ba ki amitié bele kabona biso mais au mona na mobali no boza kaka c'est que mobali wana za bien na mobali boza kaka me ba camarade bo kaboni to kaboni na ba camarade mais mobali aza kaka na eko talisa ndeko yo vandi soko za na mobali na yo o négligaka ye pona ba camarade banda lelo bolingo yo banda eko pesa ba camarade zwa yango bakisa yango na mobali no na bana parce que so likambo ezio lelo likambo ezinga na kobenga mobali nanga abomba mutakala nanga soki na kolia loso na mana na miliki ka mobali nanga yebi camarade a lelo 1000 camarades 1000 problèmes 10 camarades 10 secrets donc makamuno nyonso eza libanda tango za na ba camarades soit disant ba camarades belé okobetele li solo no boy ozo comprendre que li solo ngo yo kanisa secret nzoka ne secret na binemi na ba voisin na bata Chine na bata Amérique ba yebi secret na yo parce que tomi pesi trop ba mama ya poto na ba camarades confiance na ba master ma copine mako yonde makambu toke ko pesa dossier donc okimi mbulo ke okota ne bale okimi mobali akobomba mutakala na yo akobomba salité na yo mais toke ko kimela pa ba camarade yango omona ke makambu nyonso yo zalaka biso libanda o pesa camarade confiance camarade anaza jalousie na yo po ba ki camarade belé to salaka omona muninga muso leki na kitoko jalousie mal placée jalousie eza na communauté na biso mal placée moi ça kitoko tambola tala muninga za donc équilibre na beauté. Bolim sanga, ma belle, quand il m'évate refash blif, ref me évate. Muninga musu en via ka vina yo. Yasa na vi moko eza bien te. Tanga zo mona yo, na papa Johnny. Eza na mutu musu ayina oka ndenga mona ko sa bis. Bolim swa yo katanga. Eza na mutu musu ayina yo kaka. Ndenga mona akanga Manuela bisalela na papa. Mais na tunaka bisalela mutu musu azomona ngo bisalela parce que ayebi bolingote. Love ezalaka lengi soki bazo love yo soki ba olinga yo c'est ça koli obi soki bazo lingo esalaka lengi moko soki ba lela yo esalaka lengi moko na lingi yo kosalanga mabete John Sambi na lingi yo tongo zo lovane na muninga pesi yo bolingo zo ngisa bolingo mutu muso mona vantar te muninga musu bozano zo benga ya benga mobali ne André Pichue mais yo zo benga mobile no chéri bébé partout que na mobile no o stafaka na mobile na moninga na o sepelate parce que yena ndaku na yebi angote musenzi yena ndaku na yebi brutalité siko yo zo na ba tendresse moko boy na ba media moninga na o sepela na yo moninga na o linga yo bino bato boza awa bo pesa ka confiance na bato o nga yaya kingani o tantini kingani o ma petite sœur petit na nga kati bo kieba baninga baza mabe baninga baza mabe na poto congolais to comme le quoi batu moto za na identité muté ya mabe alors congolais kala ba étranger ba yebaka biso so batunyo ko sa congolais ndombolo lelo ba yeba biso na bandombolo congolais musique congolais kolata mais lelo congolais koma na caché ya muté mabe biso nyoso to za na poto oyokela muninga likunya pona nini okoyokela muninga likunya pona nini kolata mundela facilita biso ko lia ko mela ko kumba omoi na poto so muta bongite c'est que ye moko alingite na poto mundela fungoela biso nyonso je mundela pambola biso nyonso mututu azana droit ko koma millionnaire mututu azana droit ko tanga université ezo dépendre na yo mais kongola koma mutema mabe place ko koma mutema mabete ba camarades bolimbis na mela mai ba camarades nanga ba meilleur ami to moni ki meilleur ami ba lia ba mela elie yo elienga ba meilleur ami ba mela na ba makila mais bango wana na sima mukongo ke na oboma muninga makamsu tozo yoka ngande kwa bengi nga yebisinga Emmanuela nazaka na camarades na pesa ye confiance elienga to lata na ba soutien to lata na ba kaleso to lata na kanyonso mais nazana pota ba uti ko kata ngai cicatrice nazana ngo Manuela camarade muto atekanga
camarade mutate kanga na banda ko bimana mobali moko boya batu mukolo mobala lukisa kangai nzoka nde camarade nanga moko mtu akenda ko luka fiwana mukolo mobali alakisa inanda kuna vandaka baya bakata muninga pota tang bakati ye po ebika a congolais tang ba obeta muninga na sako beta na ba oloba no maloba yo okase to zwayo te master no moko mutateki yo motema mabe yango tozomona ngo pe na bato arando tomona ngo na bato arando oza na problème na muninga tembe oboma muninga oza na problème na muninga te ozotinda bafinga baninga oza na problème na baninga tembe oluka mabe mo ekomela baninga c'est la sorcellerie balobi moyibi ndumba ndoki baza batu moko na mutalo kuta boza batu moko kala to bandoko yeba bandoki bandoki bazaka mitakala kala image to zaka nango ya bandoki na Afrique bandoki balokaka bazaka mitakala te bandoki apoto balata kandenga manela na alati fantasy abendi suki atiepe maquillage azako loba pelo kwa mwasi mendoki nyoka nguma bandoki ya lelo bakoma bandoki ya gentil okondima te surtout baningo bayaka ye pa kosi kobetelo masolo ya vi na ye parce que po ayoka nini yo koloba po lobi akende ko détruire yo akende ko boma yo ngana pamboli nzambe na kumisi nzambe pambola lisusu mobali na nga Johnny bakisela lisusu mikolo ebele na mokili oyo nzambe nga lelo manela soki na vandaka bana na nga bayebi koloba notre père bayebi prière à notre père grâce ya John tolinganaka na bolingo kaka pona sexte bolingo eza sexte tolinganaka po tokutana tobakisanaka ba implice o azana oya ye o azana mayele na ya uti nango pana bango o pa azana mayele tosangisi ba idée tolingana pona nzoto te tolingana po tosalisana tolingana pe pona intérêt te amour vrai mutu azana amour a solo bolingo a solo na mwasi na ye akolingele mabete nde papa John azali soki likambo eza kolobelo direct mais lelo tokoma komona tozovanda tana mabala na hypocrisie atana ki amitié ki hypocrisie ozana muninga mutu mususu baki camarade lela poto e koma ba camarade intérêt parce que au mona lem ozana faiblesse moko boy ozana posa muninga soutenir yo ozo utiliser muninga donc tozo lingana soki yo zana problème muninga salisi yo mais muninga na soka zana problème yo salisete yo zana posa muninga swanela kayo bundela kayo mais muninga so zana posa na yo bundela yo zate siko baki camarade ngo to vanda pona nino to lingana rapoto salisanaka to sala ba connaissance poto salisana ta mususu yo nde to sala ki amitié ngana ebo kanga suki yo ebo kanga suki to makasi na kotongela mba kasi to lingana poto salisana te mais soki na ki amitié nazo zwana nga bénéfice te ki amitié gozo memela biso ka ba problème tina nini to vanda peuple congolais to vanda pona nini pona bato bozo benga ba conseil ezanga mutuna makolo to vanda ka bible ezolo bango nzelo ezo memona mabe kata yango nzelo ezo memona nil part baki camarade belé to zo sala na pote ezo kende ko mema biso na ba cimetière a Kitambo po mutu abenga ni muninga master akoyi ko trahir baninga te mutu abenga mi mobali o abenga ka mwasi ne chéri akoyi ko trahir yete mbelelo ki camarade a poto wolo to bosa na malamu na minute na seconde au total ka simate apesa ngata mai na melaka ta jina ndaku na ye asunga kanga ko sunga mutu na vie ezaka mbongo te ko sunga mutu na vie na ko sungo pe na conseil na ko sungo moralement ezaka mbongo te na ko sungo na likambo moko za na faiblesse na ngonga na aider yo biso to komisa bolingo ki camarade ya intérêt soko za na problème mo mbongo bo muninga aider yo mais yo kabarate to lingana ya solo conseil nga na opesa bandeko nanga eza mieux nga na lobaki décision na nga ya 2020 camarade na nga John Sambi ma copine na nga John Sambi master nanga elie John elie John soki nazana posa na kende ko bina na zimo bali na nga toke to staffe nazana posa na tonga poto za batu to kotonga kaka na ba vie na tonga tana mobali na nga to na bana na nga
Po ba camarade ya poto ba mama yo muto ovandi ozolo bake na ana nga na kimia nazo komi ko luka na nga kimia na ana posa kimia soko lingi kimia éviter ba camarade bato bokoli si bana baza likola ba 20 ba 18 komisa mwana na o camarade komisa mwana no meilleur ami na yo komisa ko na bana te komisa ta mobali na yo ma copine ma copae donc ami na yo ya kati mutu no ya kati muninga malamu eza Yesu. Ba camarade lelo eza na ba camarade mususu baza na kindoki depuis bo mwana ba leisa ye kindoki depuis bo mwana camarade mususu ko moni ndeko nanga oza kati nango ozolandanga soki omoni moninga oza na ye camarade alinga kaza na contrôle na bino tout c'est que ndeko wana za na ndoki po mutu oyo aza normal aza na kindoki te po kozwa ko esprit akokonza ane esprit nzambe te yo za kati na batu kati na baninga ngo konza baninga c'est satanique c'est démon olingo yeba nyonso muningo alingaka yeba nyonso oliaki nini omeli nini osalaki nini oza wapi mutu amisala mabe eza na ba camarade ebele balekela baninga na mayele ya mabe mayele ya boete mayele ya butu muninga zo peso confiance o ma copine nanga na ya kolelela yo be ye muninga wana alekeli bino tellement na mayele ya mabe aza wana pona ko détruire ba vie na bino ndeko ozawa soko za na muninga lekelo na mayele sambela nzambe afungolo misu par rapport à baninga ya mabe o bayaka na ba vie ya baninga pona ko détruire baninga na pamboli nzambe na longwe na rando oyo libala na ngana John ekufite po monsieur belé ya bato belé na kati ya rando ezalaki ke relation ya malela na John ekufa mais na pamboli nzambe relation na ngana John ekokufa te parce que mutu apesanga John azate mutu akabela nga John azate na kutana na John nde mobali nyonso akutana na mwasi kitoko na fete mobali alulia krakinga bi oh ngape na lulie ngape na bitokos je kenda bongo mutu apesanga mobali azate na kumisi nzambe na bebisi makambo ebele te pona kozala na ba entourage parce que vie entourage oyo e détruit biso bato ebele lelo soki le musunga manela bomona nganga moko na vie parce que na comprendre de vie entourage et futa ke lokote et yaka ndeko bebisa makambo ebele mabale ebele ko ikokufa ozangi kimi ezangi sio kimi akosa ba camarade okosola po biso to abatu mutu azaka na posa mutu mais obeta lisolo pa nani peuple congolais qui a mitié na biso ba congolais to robeta lisolo pa nani okolela problème na opa nani parce que tozoyeba ko bomba baninga te lelo ko muninga mo akokoma na problème moko grave lem so ko sola na mobilité alobi akimela pa muninga mais azobanga tanga ko ya ko sola na muninga likamune komi na balabala baninga bele baso se suicider toyoka ndeko moka mibwaka na rail ya train yoka si ndeko wana soka zalaki le mususu na mutu akoko pesa confiance mama na Suisse alinga ko bwaka na anga ko mibwaka na rail ya train batu tokomi ko bangana ko solola ko pesa ba problème na biso malgré to lobito le lapin nzambe moko to zaka pe na poso yo kata conseil ya muninga mais oroki mele pa nani na ko pesa ka conseil nga na zana kana opesa conseil soki okomi na suka kota na chambre na obondela chami su likolo lela pa nzambe nzamba salaka nzambe ya John asali soki nga lelo na vanjo moninga eza na muntu akozongisa nga rando azate eya na muntu akoko finga nga mafinga moko boy oyo ko zangisa nga kimia ezate na pamboli nzambe parce que na uta na rando na zwa mafinga ya ndenge na vinanga eza na mafinga moko te oyo ko lekela nga manuela kitoko na vie ezate wana na pamboli nzambe muntu ko leka ofinginga na koti en direct na na kumisika nzambe pona eloko eleki kimia na vie ya mutu ezate ndeko nanga zanga nyonso meko zanga kimia te eloko babengi kimia na vie ya mutu eza très important eloko ebengi kimia eleki nyonso na vie ya mutu kimia eleki nyonso eloko eleki tika ezate nanzimi abenga na bango nga zoba banzimi abenga nga zoba kimi rando mais pas nzambe na ngai naza yuma te na molongi devant Jésus na molongi na bimi molongi mwana mayela yo kaka ba memaka mokili na mutu te ongaye avec comme trop tard na ba vie na biso il faut ko yo kaka il faut ko tikaka il faut ko arrêter
mutu na vie okoko zalaka te o accéléraka kaka o accéléraka ta kutu na voiture soko tie vitesse on niati vitesse et comme na tamo fo bano luko kitsa o fina o bano kende malembe o fina malembe eloko eleki tika te eloko eleki tika na vie ya mutu azate omoni vrai yanke na ebisa bino bandeko nanga vrai yanke c'est Jésus muninga malamu c'est Jésus mutu ayebi kolata koleka batu nyonso c'est Yesu Christ de Nazareth mutu mbongo c'est Jésus o biso nyonso tolata ezaka ba esthétique mutu apesaka mbongo apesaka libala apesaka kime eza Yesu ngana okima wapi na kime langa patata o abimisaka mutu molongo eza Nzambe obunzi bitumba na mokili olongi babengi yo champion ya solo za molongi mokili bamoni ye okoyi kobundo sali makambo minene batu babeteli yo maboko za champion na nzimi na ngai devant mokili bomona ngai yuma me ngai nalobika nasengi Nzambe na lola nasengi kimia nasengi na nga kimia nasengi Nzambe pesa nga kimia po eloko eleki kimia na via mutu ezate eloko eleki tika ezate bandeko bozo landa nga awa biso pe ngape na bando landa bandeko na nga tango mabezo komela biso to otalaka na musika parce que moi mutu na vie il faut to yo kaka yanke ya solo eza Nzambe mutu ko zaloza makasi oza Samson mutasukisa ye mwasi na ye yo mutu makasi yo yanke yo leki batu nyonso yo kitoko yo elamba yo mbongo problème ezate Nzambe merci pour nyonso eleka biso kana ba caméra biso nyonso tozaka na ba wifi tokomona ba l'échec ya bato ebele na kati ya net oyo ngana zoya na ngaka lokwa caméléon na oya na ngaka na bémission na oya na ngaka na bémission na kumisi Nzambe omoni nde na longwe na randobwe ezala bato ebele ba sepela kite bato bobenga kinga Manuela to sepeli to longwe rando boza bandoki ya vina nga na bandeli susu lelo mututu abenga kinga pona koloba nga Manuela talaka yo finga ka kitoko muti yo zo sepela na mafinga obengi nga polo balanga Manuela finga ka kitoko na internet eza yo pona nini ozandoki ya vina nga ndeko nanga na lobby lelo devant internet kende ko bloquer nga parce que ozo kende nanga epai moko te oyende po détruire vie na nga yo vandi na ndaku na yo osimbi clavier Manuela kitoko yes yo peno ebo finga ofinga ka kitoko talaka mutu akomi na niveau bat ba obenga nga po baloba nga ke ba regretter Manuela ko tika rando te ye chaud rando ne tombera jamais rando na bino kindoki rando oyo ndeko nanga mutu asabanda rando ezalaka nga omoni nga mukolo rando na kimi adversaire nanga kuna azalaka na ngambo akimi nga na kimi rando omoni batu ba otombe ba victime batu bayebi likambo ndenge banda te batu ba kosukila mabe bato bayebaka mutu na makolo ya rando oyo te mutu bakobima ba victime susi na ngeza bandeko nyonso bolandaka nga oyo nyonso susi nangeza ndeko nyonso oyo landaka rando oyo salaka rando eloko eleki tika ezate mukolo rando ye asengi Nzambe kimia na vina ye asengi ete Nzambe longola nga na kati ya libulu o na kota likambo o ebanda lokola je bandeko nanga ebanda ya 2 personnes mais lelo chaîne moko ebandaka na rando oyo chaîne yango sikoyo na omona na 2020 ndenge ezala suka nango ba misusu bako retrouver na hôpital ba misusu bako se retrouver na ba boloko mukolo rando ye akomo benda beauté Nzambe asali ye grâce Nzambe eza grâce pona bimana rando c'est pas facile so na vandi mo bakanda mo matanga mais na osenga Nzambe ngana zana posa kozonga te Nzambe na posa kozonga te batu nyonso bolandaka Manuela kitoko o bobenga nga Manuela balobaki basalaki bazongisaki naza kuna te na betiawa 674 personnes en ligne nazo finga te mais na obimisa makambo malamu eza na batu mususu kutu o to sala ka rando moko nga mekote batu bazate mais nga na vanja na ofinga te mais na opesa conseil batu ba olanda nga 600 personnes Nzambe zwa lokumu omoni Nzambe tanga sala kana bomo ya batu elekela ka batu parce que ba meka ko tika rando omona mutu otala asate mais nga lelo na osala rando te mais na opesa conseil na bande konanga basi na opesa conseil mais 600 personnes presque 700 personnes en ligne azan Nzambe aza solution na nyonso
Nzamba lobaka lukanga na bosolo amimoni saka. Lukanga na bosolo, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour na bima boy. Nga na zui grâce na bimi penza cette fois-ci na bimi parce que naza na mobali moka soutenir nga na prière. Rando o esengi prière. Sans prière pour bimeza passe pour bon imaginer que na bimi mais mo so vanda na bato ba benga rabiso donc ba okotso motema mobwe e koma moto sala rando na baki nzambe mututu naza sincère na mututu akobenga nga po apesa nga ba idée poto solola ba idée oyo ko iko pesa biso ba émission na salaka deki ba couple de ba ndeko na nga basi ba génération na nga obengi nga na koyambo oza welcome mais mututu oyo akobenga nga na téléphone po a expliquer nga manela rando na 2020 oyo na boyi masolo ya kwanga na téléphone na boyi mutu akanga nga ligne na ngai po na kosolola masolo ya rando tant balobi ke otiki mabe il faut bima na ba direct ya rando bokomona nga te place bazo finga mutu bokomona nga te oya moni nga ya koluka nga na mire na nga komela nga manela kitoko na mona ke place bazo finga mutu na lingi mutu abenga nga tabetela nga masolo ya rando tokomi na 2020 tant na lobi ke na sauter page ya rando veut dire que nyonso ezoleka naza na posa na yango te yo mutu obenga nga kaka yo mutu obenga nga kaka po tosolo ya rando na lingi na nga te na lingi masolo ya rando te to solo masolo mususu masolo ya vie masolo ezebele ya kosala na vie masolo tozo solola masolo nazoloba lelo esa masolo mo ezo aider bandeko te to nazoloba ke to valider ba papa nga tango na kumisaka papa na nga mobali na nga jonaza fina leka na internet no kasi mibali baza to balinganga mais tango na ndima ko pesa motema na nga na buaka ka mobali na nga na monisaka na mobali na nga parce que na lingaka ye na yebi pourquoi na linga ye na tina soki mutu akoloba te po aza jeune yesu kutu na âge ya 12 ans soki azoteba tuni wana nani mobali wana kaka na âge oyo moni mwana mukie mais sagesse on nzamba pesi yango lelo esungi ngati nazalaka pele ya musu na ba relation na bato baleki ba 40 baportaka nga nini basutenaka nga nde tosala buzo bati basutenaka nga tosala rando ti soki toke kobunda tomemi bango ke toke kobunda mpe na mibali yango bamemelaka nga nini bamemelaka nga nini tolingana kaka te po tosala ba délire mais tolingana kana tango bozana bolingo ezala jeune couple mais toyebi nzambe tozo prier nzambe tosenga kana nzambe po problème ezalaki ka ndenga nzambe alongola mwasi ya Johnny na milieu ya koswana nzambe ana sali biso pe grâce to avancer to ko avancer na kombo na Yesu bangunya na nga suwe na nga ezake bokufa te bozala wana bomona élévation na nga nalobaka eloko mona lobaka kati ya bamama bolandaka nga nga manela kitoko na vandi awa nzambe ayebi pourquoi alekisa nga na kanali ya mafinga na nzela na nga batu pe bele baninge bele babenga Manuela obinga na bando publier mobile na nga te metang na komo mono ndingo chaka papa John opesa ngena elenga ko publier papa chimene kiala bakelos moi si kitoko 1000 fois star mokonzi partage to linga ba papa na biso to valider ba papa eza conseil to sola na baninga mingi ba yebi yango te ozana mobile mutu musuku taza marié mais oyeba ko pesa libale lengi te to yeba ko pesa relation lengi pesa makambo so makambo eloko no mo so fuli yango te eloko no mo so sala yango te na yo selo moi sino mo so ko bongisi ete na yo bongiselo moi si na banga kate na lengele eloko te soki nzambe abongisa ki papa John pona vie na nga eza ye ekotikala ye soki pesa ke nzambe aza na destination mususu pona nga ezaka mabongisi ya nzambe lelo ezaka ya biso batu lobi ezaka ya nzambe mais na minute to lobe tanke bana nzambe des fois eza na batu ba couple belé abala mwasi ya shwa na yete abala mobali ya guna yete mais nzambe asalaka kokisaka ba posa o biso to sengaka ye nzambe la mso azana abongisela kanga Antoine mais tellement nzambe nazo senga nzambe nazana posa na vanda na papa John ba qualité leke belé malamu eleke belé nzambe sala grâce to vanda mso suwa nzambe za ito vanda te mais ko senga nzamba yoka kolela nzamba yoka kolela na biso nzamba yoka kolela suwe na nga na saka kamalamu na vie na nga na saka négatif te nga na sakela abinoka alliance na loboko parce que nga lelo so na lati alliance bato ebelo balongola espoir nga na vanja na mama bana 5
So na yebisi mutu te ke na mama bana 5 mutu ondima azate. Akozate alwate bato bakumanelo kosi. Azate. Pourquoi pas? Mais si vous prenez Nzambe ngope amema yo na vie ya libala, kasi to changer pe bizalelite. Yo ndeko mwasi tanga zo loba na olobela bandeko na nga basi to solo na opesa conseil. Atata na banda ko sala rando na suka na ngona pesa conseil eza ndenge na nga. Yo muto ozana mobali, ozo linga mobali wana bala yo me changer bizaleli. Changer comportement. Mwasi impoli asimbaka mabala te, mwasi ateti asimbaka libala te. Soko moni mwasi andumba mwasi impoli asimbi libala. Po Nzambe apesaka biso chance. To banda ko finga tongo midi pokwa Nzambe aptikela biso nde chance. Nzambe apesaka mutu chance na vie po mutu akoka ko changer. Lobby a changer. Batu musu batuna pona ni bato malamu bazo kufa. Pona ni bato arando bazo kufa te. Nzambe atikeli mutu na mutu tana ye abongwana a changer vie, a changer comportement, a changer bisaleli, a changer tamboli. Nzambe apesaka biso temps. Ngata na nge koki na bimi mais Nzambe wana pe suwe na ngeza bandeko basaka na problème wana Nzambe asala bango grâce Nzambe asaki nga grâce asala grâce na bandeko na nga o batikali bakoka ko bima sans problème na kombo na Yesu ngazaka motema mabete nga manela kitoko na motema mabete po Nzambe asalela nge bele o Nzambe azo salela nga lelo so nga na bali suwe na ngezali mutu nyoso aluka libala zwa libala na kombo na Yesu. Mais pozwa libala ngo, pozwa makambo ngo, tokozalaka na monde arando. Omete ke monde arando wana soko landi ngo, ti okomi pena mama mobimba suki apembe bimi ozaka na rando. Libala te loko te. Mama na distraction. Mama na distraction. To pesa mibali na biso valeur, to respecter ba papa belé bazo déclarer biso basi toza ben poli, basi toza têtu. Basi to yeba valeur mibali ba yeba sous valeur na bango na banda te pona biso basi to changer zaleli nga manela na yanko lobaka koto na biso basi to changer bizaleli to changer ba comportement to pesa ba papa kiti na bango ya kibo papa to pesa ba papa na biso ba pouvoir na bango ya bo papa. Moi si muso ozala loba ye manela ngo laksa nini oui mobala za mobala kotika la mobala mwana muki azala kate mobala aza mobala kotika la mobali. To yo kaka mibali na biso, to pesa mibali na biso ba respect, to bima na ba vie entourage. Moi so azana ba engagement azalaka na ba vie entourage te. Azalaka na vie ba entourage te. Nga na pesa ka conseil parce que biso basi mibali nde mutu babala ka biso. Soki ezalaki biso mutu bala ka mibali, na nga na pesa mibali ba conseil. Mais na minute na sola biso basi ba leki na nga baza balandanga. Ba ya na nga baza balandanga, ba ndeko bele ba olandanga. Mutu ayeba ka nyonso na vie azate. Ndeko Clarisse, c'est l'imbécile qui ne change pas. Muto yo yebaki soko yebaki mutu na rando bolingi botika batu vi mobimba tika na rando menga Manuela na loba me o to chaka Nzambe na katite to chaka Nzambe na katite to sala ka makambu nyonso me to ménage ka Nzambe te to ménage ka Nzambe na makambu mususu te. Ndeko Clarisse nga Manuela nde na vandia muninga mwasa yo finga nga sika nini o na ba finga nga te na yoka na matoite eloko nyonso omoni ata ndoki Kongola kanisaka kindoki, pasteur mutu alongola rango. Eloko nyonso na vie ya mutu. Mutu atika kama be soki ye moko azui conscience. A décider. Banda lelo natiki kindoki. Banda lelo natiki moyibi. Banda lelo natiki kindumba. Décision yasuka papa John Asambeli. Omoni pourquoi na lobake ndeko na lobi ke manelo ko zongela. Ma papa nanga eloko nyonso muna vie mutu fo eba kozwaka décision avec comme trop tard. Décision nanga na zui e uti kati nanga na leleli Nzambe nanga po ce n'est pas facile otika rando c'est pas facile mais avec Seigneur tout est possible. Nzambe langa na laksinga na vanja na opesa nazo na opesa conseil bat balandinga te bat balandinga te soki ezaka pona ba vie yango te bat balandinga te bavandi ba olandanga te kindoke sila ka soki mutazi conscience ezali kamba conscience nga nazalaki tango papa John amo azo prier na obeta kara boyoka na obeta kara azo prier nga na obeta kara oyebi ke so na yoko fina pona fina mbuma ya en direct ndeko nanga tangu Nzambe asalaka elekela bato
nazalaki ntango John aosambela na obeta bako prière à John Kara soki na ye mpona fina mbumo na kovanda ata 10 minutes esprit nange lembi mais tellement biso batu na osala ka sentiment na fini en direct mais ntango na osala rando conscience omoni eloko babengi conscience ezalaka makasi conscience nakoki kokosa bino mais conscience nanga ntango na osala rando siko na otala conscience nanga na omona prière à John na mutu nanga ntango na ofinga na omona ba prière mobile nanga azosala ndenga bondela po nanga ekoma ko déranger nga so na moni John akoti na direct nanga maloba ko finge kiminga nga moko pe na komaki nanga mal à l'aise na ko so sala rando te parce que na komi na culpabilité moko boye conscience nanga ezali na kimia te parce que eza na muninga moko boalela katongo midi pokwa tango sala rando elelisaka ye mwana mobala priaka maya miso ezobima ye azolela pona nini pona yo mutu moko boza na ye aza na souci otika rando siko tango na oya na fini mbuma ngo pe na sala rando mama conscience nanga mo mono fandi malobe komo kima parce que na omona John ndenga priara azo priya azolela pona nga natiki pona likamusu te natiki conscience pezo sala conscience nange komo sala na lingi na ngate na leli pa nzambe na lingi ba mona nga yuma soki bato asika ba robota ma ba finga nga na nzimi na nga o mwa sona lobi na tiki rando bato ba bima ke belé po ba finga ba zongisa nga mais cette fois-ci boko bima 10 000 personnes naza kuna te oyebi soko zo yoke logo te ozo tala pete ata ba fingi oye bandenge ni parce que na tala nga su rando te na yo na lingi na nga pe bato ba yela nga makamu te ba lobby na ba lobby na lingi na nga te siko yebi sanga na ozonga rando pona nini na ozonga po ani pona zui décision na bona nga kolandaka ba rando na boyi nanga na boyi pe muta betelanga siko na koyoka ngo ndenge nini na kozonga ndenge nini bantourage bandeko nanga bantourage ba mio balandaka biso ba mio bachaka ba erreur surtout ba faux compte amona nanga na ete ta muso azani ma pasteur avai na ndaku na mais ya zotinda bino bo finga balekeli biso na mayele ba faux compte balekeli biso na mayele ba faux compte non bandoki ya liboso tozana bango na neza ba faux compte parce que ya mona na kate az invisible diable mais ye diable azo soutenir yo ba faux compte ba tindika biso finga okokuta ne pela msu faux compte nga za voisin na za likolo mais ye mutatinda ko finga oyebi ete ba faux compte ba lesquels biso siko tellement biso congolais olingi commentaire so ba faux compte ba akwa ba faux compte ba diable ba bandaka vrai chéri mokonza ba chéri yondo kangi masolo talaka yo po mutu alingaka ba sanzola ete mutu soka ba banzo sanzole na ba faux compte na vandi na ba faux compte na umena bango ba faux compte so ba banzo sanzola yo mais ya mona na ete ya zanaka na clavier azokoma akumiso afingi wana tata na yo mama na yo noko na yo koko na ombe amona na ete azane à l'aise mutu akokane la faux compte azate mais biso bato bilonge mona naka tozalaka na risque koleka ba faux compte tozwa confiance to koma ko pesa kutu na ba faux compte musu oyebi ete mais tala niveau to pesa ba tu ba confiance mais mobali no moko bolala bomela na ye to pesa bango confiance wana to pesa ba faux quantité ba confiance wana to pesa ba camaradité ba faux compte oboza ka wana Manuela kende ko finga Manuela pour ane otiki o monite ko lalisi biso masolo mama faux compte nyonso bo zwe longino mi bimisa yo moko susu luko bando sala rando fo chrétien muta rando pokota na rando donc kende ko sala ngo bongo yo moko ngana lingi suteke na mondi ke batu na omona te me bo dirigeaka batu c'est la sorcellerie ezaki ndoki batu ba dirige biso so baza batu bakufa ba faux compte to yebite mais to pesa confiance na tanga bani na bino oui ezana ba faux compte ya bien baza o ba faux compte mususu ezake asolisaka nga pesa nga conseil naza na vrai profil na ye alobi Manuela kende na Facebook bo elongi na nga yango wana mais naza na faux compte mais ba faux profil oyo abomba elongi na ye amona na kate majorité ba faux compte bazarana po batinda ba fingaka ndeko nanga
ya bien baza o akoti pena bimanuela ezanga me na salika faux compte talaka naza femme mariée na boli bala nange kufa ngam na sali na kombo boyamba ngai na talaka ta makam na komantaka baza mais nazolo ba majorité ya batu mingi ya ba faux compte baza naka pona soutenir baninga ba fingaka mais ya mona na rata vandi kasi ba faux compte ne ba lekel biso na mayele bango ne ba vrai yanketi bango pena ba vrai yanke bandoki ya liboso bata rando za ba faux compte po mutu nyonso alingaka lokumu mutu nyonso alingaka bakumisa ye sikoyo bafaux compte so babandi kokumisa laisse tomber yo omoni pene okomi nzambe okomi na lola bafaux compte na okota en direct partage bo partage ngai ça va inda na chauffer wana bafaux compte babakisi elo babétise ofinga tolembi 2020 nga manuela na bimi vi na ngai échangea vi na ngeza o changer nga na bimi na nga bandeko o akotika la tika lelo ko eleki tika ezate donc nga conseil na nga lelo ezaika ke to tika vie entourage biso basi to tika ba via ba camarades ebele ba mitema mabe mitema lukundu mutu musu vi na ezo marché te e amona yo muninga ka obandi shobwe vino ekende bia sepela na yo po yo nani pesa ma téléphone. Merci na batu nyonso o bozo courage nga na malam nzamba pambola bino parce que na ana posa soutien na bino na ana posa na bino na makasi na nga mona kokate mais na ana posa na bino ce téléphone vista te nga chasu na chalimte merci na to na posa batu ba courage biso na malam batu ba baksela biso implice na ba vie na biso to nango posa poto eza makambo ebele poto eza na ba réalité belé poto eza na makambo to na ba problème na biso na ba poto to na posa bato ba yoko baksela biso kimia po kimia eza bien omoni kimia loko eleki kimia mutako sote ndeko nanga eza te Père Noir merci aya merci eloko eleki kimi ezate muto akoloba nanga so ina kosi boye bisanga ki okosi eloko eleki kimi ezate tozaka na posa kimia na ba poto o biloko to liaka e koma ko memela biso maladi kili nyonso zalaka stress nyonso zalaka na kanda nyonso swana kaka motema eloko monter mukolo musuba tumusuba okata ta mitema na ban direct Nicolas ba problème eleki koto ma problème bana koto mobali koto rando obi tomi chaka ba charge nzamba zwa lokumu ndenga fungolinga miso kotala ba charge na bimi na ba charge ba rando na komi na kimia elonga na koloba ezate kana pambola nzambe parce que pa na ye tout est possible nzambe wana bakiselanga sagesse prière nange komi nzambe bakiselanga sagesse nzambe bakiselanga ba sujet pesa ngai makasi tangu yo lobi ke nzamba zaka solution na nyonso longolinga na rando mais eso bimisanga na neti naza posa okene na kima neti te nzambe pesanga solution bakiselanga ba inspiration pesanga sagesse tant nazo leka devant peuple congolais tant nazo leka devant bandeko nanga nazo lo ba sujet songolo eza lokwa mutu aza malade azu par na ye mutu na mutu ana paro ezozwa ye na ba sujet nazo loba prière nange changer moi que prière nange changer na comme senga nzambe sagesse nzambe alaksanga evandeli etamboli esololi ya kovandela na bandeko naza na bango Papa John nzamba pambola o papa eza na ndeko moka komi abi kokumisaka mobali te boso na kumisi John te na kumisa mobali mutu na kumisa ka mobali na ngati parce que ye wana nazalaka na ye eloko nyonso ebandaka na 0 po ekoma na 10 mutu moko ta banda leka ki copinage asota mbala moko na libala azate wana mabala na batangu ya ba 50 ans passé to bala na ba photo batindi photo bilili mobala balio de apartia bilili mais na monzo leo to zato leka kana ki copinage nazalaka pressé te eloko a pressé ezalaka mabe na vie mutu folanda ka étape nyonso malembe ngana Papa John alokota ngai akutanga na vandaka na Hollande ya vandaka na Paris tia utaka Paris ayaka Hollande tozo swata na biso tozo yebana eza pressé te nakoko sundola vie na ngate nasala makambu nange lekaka ba administration nanga ba papier nanga nakoko sundola ka vie na ngate nasala loyenge pona ko sepelisa bat na ke kokota libala non tozo kene na ki copinage na biso yango ba bengi confiance toza na confiance eloko soki eza yo bino mo boza ba témoin ya bolingo ngo
bokomi kotinda nga bala te tokobala ntango ngonga na biso ekokoka ntango ngonga nzambe ebetaka bato batindaka bato te bokoyoka milolo ekobeta panie ezocircule moninga azwi sepela moninga bali sepela moninga boti sepela wenza bana ekangami te wenza libala ekangami te wenza basi ekangami te tokoma presse pona nini kolakisa batu nga na menaka vi na nga na papa John te pona kolakisa batu mais toza batu ya net soki esepeli ke nasala délire na nga na mobali na nga na obombe pona nini mobali kitoko bon na obombe pona nini soki eza mokano ya nzambe po suwe na biso na papa John eza ke un jour nzambe amema biso na libala soki eza pe mokano ya nzambe akokisa mokano ne kokisa makati na biso mais nzambe apesa biso ka oyo tosengaka non mais malibala na nga na pressé te na nga donc na nga caméléon to okende étape par étape po libala non faut boyebana yango zomona bato bazozwa tant ko yebana te okeka komikotisa na ndako ya mobali apo okomi komona ba des fois mobali wana moyo kimeza te parce que oboma de ya ba adresse na yo okota libala okomi ko souffrir lelo so na ngina kota libala papa John esi na yebi mobali nanga na yebi ndenga sekaka na yebi ndenga silikaka na yebi comportement na ye tozwa temps tant to koma na moma nanga mwasi te muna otinde mbeza ye mobali nde mutu akoma na posa wana poma makambo ngwa nzambe zaka mobali nde mutu asalaka makambo mobali nde mutu asengaka mwasi mariage mobali nde mutu honoraka biso basi ngaza pressé te mutu akozala pressé o azangi mobali nga siko naza deja na mobali po mutu abalaka biso ezalaka mobali nga deya naza deya na mobali eza deya avantage ebele de reste koya petit problème na poto mutu nyonso asima omoni mibali ebele babalaka basi te mpo na nini mibali wana na poto bazangi mbongo te ezalaka nde comportement tobongisa bacomportement bizaleli devant mibali na biso mobali mosu aloba wano te baotala bizaleli na yo soki lelo ya mosu mobali oyo papa John abundi mpo nga natika rando ye atalaki nga Manuela oyo afinga te me atalaki Manuela oyo azalaka na ye na privé Manuela oyo azalaka na ye na nsima pre bandirect ayebi eloko nini oyo ye alingaki natika rando parce que ayebi mwasi na ye aza mwasi mabe te mais eza entourage mo elingi obebisa etwala mwasi na ye asali nini alongoli nga na bosoto nzambe ayoki prière na ye malembe tokokoma kaka eza na bato ebele toyebaka bango bazalaka ba marié lelo bakoma ba célibataire ezalaka na ba célibataire ebele toyeba lelo bakoma ba femme mariée vie ya mutu ndeko tovanja tosekaka vie ya mutu te tosekaka vie ya mutu tovanja na osola manu ya kitoko tosekaka vie ya mutu te vie ya mutu nzambe kaka mutu ayebi eza na ebele bolandanga na baafriki bolia bamapa ya mafuta mbila mais lelo na poto bokoma osakana na basoso bokoma kosakana na biloko bamak de eloko pamba parce que vie ya mutu nzambe nde mutu ayebi lelo bomoni nga Manuelo a célibataire mais lobi nanga venir nanga nazaka na confiance femme mariée na otikalaka célibataire te po elengi ya mwasi eza libala kitoko ya mwasi eza libala c'est ça mais libala ngo pe toyeba kobatela nde mabala toyeba kopesa valeur ya mabala na biso eloko evandisaka relation fidélité kozala fidèle envers mobali na yo kozala na respect envers mobali na yo babiloko wana ezalaka nango pasi te mobali po abala mutu bazanga mbongo te po babala biso mibali bazanga ngo te na poto po mutu to azwaka salaire akokangisa bala mwasi mais so omoni mobali bovandi na 10 ans 5 ans 4 ans azobala ote parce que bizaleli azotala yo azozwa ta bizaleli to changer bizaleli ba comportement yo za comportement mabe na mobali yo zolinga mobali ana bala ko balo te ko bala pese loko te to swana to bundela kango ko bala fe uta na motema sincèrement mobali pena bité na zuli kanisa mwasi nanga penza te a mérité yango mobali muto osenga yo mais ava ba salo yango mais comportement bizaleli te yo zempoli obanga mobali te osala ko eko yelo bimaka ndengo lingi mais okoma na mobali wa balo sundeni basi musu bavanda na ba hypocrisie lelo nzamba sali grâce ozwi libala okomi kolakisa makambu mabe bandeko mibali musu bazobala ta koza bandeko na biso bazalaka na mabala liboso ba comportement mabe envers mibali yango lelo pe comment osala ke bangisa mibali mususu kobala basi mais na koyebisa bino bandeko mibali bozalia basi ya malamu baza
basi ya mabe baza basi ya malamu baza. To changer de ba comportement, to changer bizaleli. Moi si azalaka muta tendresse, moi si azalaka muta doux, mobali asengaka na mingi te, mobali asengaka balinga ye, mobali asengaka mwasi ya. Donc mobali azalaka na 3 biloko pozwa mobali o batu balakisaka biso o kisi, baka eloko na se, sala boye, pesa sima. Et na basi musu ba pesa mibali sima me mobali akimi ye. Bo excusez nga na oloba. Moi si musu apesa mobali sima me mobali akima ye. Eza mobala lingaka kaka biloko misato onga na remarquer kanga mibali. Mobala lingaka sentir que olingi ye. Mobala lingaka sentir oza fidèle na ye. Mobala lingaka mwasi azala respect na ye. Omoni biloko misato wana. Soko oza nango mwasi. Ah ya so mobali wana bali yo te. C'est que oza na kindoki. So mobali wana bali yo te c'est que mobali na ndoki. Mobala lingaka senti mbongo nanga na opesa nana olia mbongo nanga a mérité kolia aza respect okoyeba no kutu kolamba te za problème te mais comportement kaka bizaleli mobala lingaka senti aza na mwasi tango zo sola ne lokwa mwa bébé mwasi muso azo sola na mobali kokanisa soda ba soda mobutu akala allo chérie ne ngazana osama kamnanga mona obenga kutu chérie tenga na lobi chérie. Mobala linga moi, moi maloba moi ya bien. Mobile so za na tendresse. Mobile linga ba tindete mais so oyebi ko solo, oyebi façon de parler. Papa bana, chérie, s'il te plaît. Yelanga nini ko akende bitinda. Elobelipe e kontaka. Façon de parler, manière. Ba se bele bozangi manière. Nga na solo la basi po nga na solo la mibali te na solo la basi po biso basi to linga ba honorer biso ba lek na biso ba riti baza riti lelo soko zi mobali ata mati ovandi no kimi eza ki yuma te mobali ata siliki le mo beti kara to yebaka era ko récupérer mobali omoni mobali so récupérer après ko loba lo bebele tango yebse chérie pourquoi yo ganga ganga bwe muninga vandi nyako loba bwe po ani ko papa sola bien na sali oni mkoganga bozozo ngolo kwamba ngana ka mwasi nawo mobala oyoka yo mobala yoka te agangi ogangi bo yoka na te mwasa zaka muta douceur muta adu so papa John na lenge la kaye na bate la ke na bange la kaye te po avanda na Paris na mboka ba momi ba vrai nzele ba vrai chéri mais tant na bange la papa John te papa John na bange la ngate confiance ayebi ke mwasi na nga place azana tambola kana conscience ebele baza balinganga na ba Facebook ba yebi ke nazala kana mobali na bomba kate nazala kana conscience nazana ma engagement mobala lingaka balinga ye mobala linga ne respect linga mingi te omoni mobali so ozane bien attaque ko yiba omoni ndeke attaque ake pumbwe suka ayeba ka place izale ezali omoni bolingo foko lona malamu po basi to leke bele mibali ba mikie mais foko lona ka malamu eleke bele na bolingo ata mutu atamboli soka linga saloma be conscience ezonga bite moi sinanga za bien nanga moi sinanga za la bien nanga chimel lelo ba vanda wana vanda mobali na ye pona ni papa er bien conscience moi ça zo contribuer na mayele moko zo aider mobali na ba mayele moko zo baxela mobali na ye conscience ko eba ko solo la Britandele bimisa mobali mbongo te impolitesse bimisa mobali mbongo te kimunene eza na basi bele batu na question pona nini basi ya kitoko batulaka basi ya mabe bazobala parce que basi ebele ba omona kitoko na ye na kitoko mobali ko sakana ngate yo sakana yo nani pona na comprendre que mwasi atoza kitoko tozaka na posa mobali yango mona ka basi ebele kitoko trop de cire na beauté na ye yango etulisa biso. Pour moi ça kitoko omona ka mobali tuna ozwana nga mobali na ko boyanga mais soko za na comportement mabe oko changer bango loko asoki ba couleur a drapeau ya Chine soki ya Inde basango bo finga ka ya mabe parce que ba yebi ko solola yeba ko solola tendresse luzitu mobala takei pona ni papa John atakei akie Paris weekend azali susu na Hollande parce que ayebi ke moi atambola na conscience na mwasi nanga ezate pona beauté maloba so inazaki maloba mabe na mobali nanga me kimisa John
alingo ya weekend aya weekend pe mpoli na ko finga ye aya weekend pe mpoli ko manke ye meloko ebenda ka jona longwa Paris ayaka ezala maloba ezala botete Paris basi baza mobile nanga linga boîte linga nganda na boîte omona mwasi akatelo sexy na nganda omona mwasi amati selo mabele tout atolo akoke na epe bwa kisinga pe weekend metango ayaka ezala nde maloba ezaka maloba tendresse douceur papa na koti cuisine au servir ye babiloko mikie yango nde mtesalaka ke kangi mobali kisi te baya kotekelaka bino bazakala hate nga ntango nalambaka nalobaka na nga biloko na nga mpo nga nalambaka John alia ntango na olamba banzambe biloko na olamba oyo John so ole bilo nango kangama monaka nde nga ezalaka nde nga nde ya yo mwasi fozaka na malobo ozosaka na biloko nozalamba mpo biloko yo olambi ye moto akoki oliango fufo na obala sheri na nga nazozika maboko na nga ezosala pasi na manzaka na nga ekoma obukana soki olie biloko papa ata moto yango aye ndenge nini omona ye tomonaka nga c'est ça les paroles kindoka eza kaka na maloba nini ozobimisa ya malamu ezaka kitoko te o John ayaka ya mpo na bote ezaka bote te beauté za nango premièrement to mona na keza beauté ana lingi moso paza kitoko mais loko evandisa kezaka comportement na bangela ka epete na biblia ka ye na zalaka na ye parce que na mi yebi ye pa yebi kaka nga na za na assurance ye pa zaka na assurance que Manuela na ye bako panze te tant que azana John au moins so mobala za na confiance pepe za kelengi atambola kazala l'aise que momi nanga ti asalaka net nazalaka libre na lati gondo bona libre parce que azalaka na confiance nanga kolata sexy ni koloba te ko zandumba que moi salati mini jip ozandumba non confiance ayebi ke mobala okene musala akoke pe journée mba bengi na ita ayebi ke moi si nanga naza l'aise na ayebi ke ero azaboye ayebi ba horaire na yo pesoka mukomususu a décidé que abenga yo na caméra akozwa ka place oya raisonnaki nazala muninga mo bwa bota nazala muninga mona bete ya bino lisolo vite fait masolo ka to bete ya bolingo copine na bota na mobali bana mi baleto ba okende ba bota bana misatu so ba boti bana misatu masala nga wana alinga bavana na mobali ndako moko te ba aka na même ville bavana na Belgique bavandi même ville na mobali mais mobali avandi na mususu moi ce qui ville mususu moi 30 minutes na moi si mais moi ça linga bavanda ensemble na mobali te ba boti bana misatu siko moi ça yebi ke mobali na ya kendaka musala alalaka avant 20h 21h mobali fois lala po lobi ala mukatongo boyo kasiko lisolo copine nga salaka mikolele kaka tuninga to sali na mobali 5 mobala obala ngate boyoka mobali soki ba sololi moninga na ngalo mona pandi suke apandi suke ba sona mobali chérie ngape na lembi moete pebe nde yo pozo ke olanga pe na oke olala nanga soki ka bakati na mobali na ye master na ngana mokonza ba chinois so abendeli o chinois bendi boye tango okata na mobali na 1h azade na boîte sikoyo yetanga salaka makambo wana banda bane na bane ya ye baraka ke mobali wana muto yebisa zate mobali ne zoba avanda racheye alala na elobe okende musala ye masa wana abimara na ye so bakati na mobali ye dia 1h23h azade libanda bengi taxi ake staff nzoka neti abimara ke na babwati eko ese komela mobali mikolele kaki baswana kisona mobali na ya komo yebisa mobali oyo umenanga obotisi nga bano zobala ngate boyo ka mobala yebisi mobali yebisi nga na balo nga zadi na mwasi nanga yo kasi ti obima so okatinga na telefone mona nga banda yes na okatinga na telefone oke ko staffe na babar batu ba mona kona mibali mususu omona nga nde kebele na ozoba nona yo balo mama nga na copine nanga na minitio na oloba copine azoko lela azako lela siko ye na mobali wana nani alekisita nani mutaza perdant eza biso basi mutuzaka perdant yo mono sala makamu mobala mona côté confiance nazaka nanga na Hollanda mokile zaka nango mukie monde internet eza mukie na ko sala bêtise moko na kaisi aba mona ngate mais o comprendre te mutaki akomeli papa John na mailbox to tambola kande bien to tambola ka bien muninga na kuti mobala yebisi vérité to bota na yebi ko zaka na ndumba na za de na bongsaka de anzela nanga mais za na batu musu bo vanja ke osala makamusu mobala yebi alobaka na ote a ole kiso temps suka biso basi nem to zaka perdant
fidélité tozala fidèle to respecter mibali lelo chimene soki lelo basombeli lupango mobala asombeli ndako parce que fidélité amoni respect amoni responsabilité sans ya ki responsabilité sans akozala mama lelo ememili ya mosu mobali yana akota nyongo moko ya vie afutaka ba crédit pour na fidélité kozala fidèle envers mobali. Clarisse, namoni pe noza na problème à tendresse. Pour photo lobela bolingo nazaka mobali tinga na ko lobela mobala mutu te na lobela ka mobali nanga. Na yo lobela mobali no te. Soki yo bomba mobali no na sa mesanga bomba mobali nanga te na pesa ka exemple yanga. Na pesa exemple à mutu te. Pesa ka exemple à mobile nanga yo muto ke na rozwa ba exemple à mibala bato pesi mibala exemple à mibala ba voisin talio na pesa exemple à mobile nanga na pesa ka exemple à vie nanga poloko evandisa ka relation zaka nzambe nzamba vandika fondation ya relation nyonso to tya ka nzambe pour avec nzambe tout est possible. Clarisse epesi zuwa epesa zuwa te donc yo soko validara mwasi na auto validara mobile no te etali yo ngaka toujours papa John na okimisa kombo na munoko te na okimisa photo te na okimisa koma mobile na nga te parce que vi na ngai wana mobile na ngai wana bana na nga bandeko na nga po muninga malamu nde ye wana muninga malamu nde ye wana to welisa ba camarade to fula ba camarade to fula ba master e futa biso nini ba camarade ba futi biso nini merde entourage e futi biso nini salité na salité problème sur problème vie 12 ba camarade ba futi biso vie 12 ba camarade nde bandoki oweli ko kumisa ndeko uti oweli ko kumisa camarade mais camarade ana yé na kwemo ka kumisa ko camarade ana na kwenda kina robomao c'est ça le problème. Donc pona lelo na suki awa to mona nimbala sima weekend merci na batunyon obo soutenir nga bo lembate obo cha nga pe na ba prière bo lembate bo soutenir nga mwana bino leki na bino babilo boko moko esukola ke longité nazaka na posa na bino donc balobi ya na nga Benito na kati ya Canada bambote na yo chéri na nga o ezo spesa batu mutema pasi John Sambie bambote na yo Gladys bambote na yo leki na nga moko ya mutema Rit kitoko bambote na yo ba mama ya Manuela kitoko bambote na bino tu babi ba oya ngai o natangi te nani na bosa ni po minga Manuela bosa na yenga te na linga bino mingi moko en direct na ko yiko bosa na ya Mireille bambote na yo bambote na bino babi boze bele boleke bele ba oya nga mona amutu na ko bosa na bino mais na linga bino mingi nalinga bino mingi bo lembanga te bo continuer ko soutenir nga na comme na nga na suka donc nyonso ekoleka babi nyonso eleka nango na bavi na biso mais liloba na nzambe etikalaka tango tokomaka na suka tolukaka nzambe veut dire que na nyonso tosalaka bandeko na nga nzambe nde na première classe topesa nzambe bolingo mingi tango tolekisa na ba telefone tolekisa ngo na ba prière oro tout à tolo na muta mokilo be ozwa déception ba o décevoir yo toujours mais nzambe wana ka to kima pa na etant to koma na suka moteme suki o bandi ko lela to belela kombo liboso Jésus donc to kanga maka na kombo wana na ebi ke un jour ba o bazape contre po nzambe eza na bat baboya na bango liloba na nzambe muna muta ebe loko ni ya servaka ngana oloba ka liloba nzambe na muta ko belela te na muta ko sanzola te na sanzola ka nzambe na nga na opesa eka ba valeur ebele parce que grâce ne nazalia bakitoko musu toro dégager ezaka grâce ya nzambe kati na nkolo mabe eza bien te mabe yibaka na beauté problème yibaka beauté yibaka kitoko yibaka nyonso o senti que oza kitoko mais tellement ba problème eleki o efane beauté zo bimate
pona ni ba problème to luka kimia na ba vinanga ndeko nyonso azali kimia na Yesu kimia o ba pesinga o nzamba pesinga o mokili na luka ki pa ba camarade o na luka pa ba voisin ba koki ko pesa ngango te menga na zango kati na Yesu yango na sengete mutu nyonso alandinga kimia na Yesu ezala na bino nzambe apesa bino kimia o bazangi kimia o azana problème songolo nzambe ya lola apesa bino kimia oyo maloba nanga pe espetisie libaku alimbisinga o pe maloba nanga esali e bien nzambe na lola azwa lokumu eloko eleki kimia ezate eloko eleki tika na vi na biso ezate donc to luka kimia place kimia ezali toboya batu nyonso bazoyela biso ka ba stress eza bien te mwana nzambe faut ko luka kimia mwana nzambe faut ko yokaka to tika Wa Monique Bible zoba wa Monique a continuer ma bé a continuer wa Mona continuer malama continuer malama ya yi bambote na mama na ngai Kanzi bambote na yo merci beaucoup mama ya Isangi donc wana mama na nga penda ya mundibu o ya soutenir nga telemela nga petongo midi pokwa donc mama ya yi bambote na yo moni mwana no nzambe asali azam nzambe kati na bonzambe donc Nalingi bino mingi butu malamba gros bisous Ramazan Nicole Ramazan Chimène kela bakelos bambote na bino grâce natiki bino bye bye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.